télévision beauté si kabozomi partout dans le monde entier pour Rolanda Bisso à travers Congo Live Télévision tozali a penza Nansele esika wapi mausolée ya Kondo Etienne Tshisekedi ezali esika penza bakunda ye kasi lelo ezali bongo le 1er septembre lobby était kokaki bongo lobby le 2 septembre mokolo Kondo Etienne Tshisekedi a kufaki 3 ans jour pour jour kasi yango parti IDPS au parti cher ya Kondo Etienne Tshisekedi baye penza ko commémorer 3 ans ya mort na ye depuis akufa tomoni ba militant ya IDPS ba outil partout dans le monde entier pour na ko rendre hommage na Kondo Etienne Tshisekedi kalapete awa chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azosala entrée na ye bomoni ba ministre bazali awa bato ba outil partout na le monde entier kasi constamment to sali awa tomoni bayi FCCT to moni ba ministre FCCT to éviter ceux qui bango bazong si revanche denge pe cash baboya ki koya kuna na messe to pe na mausolée ya Laurent Désiré Kabila to ko tambisa micro na biso pour peuple congolais ba loba quelques interviews moi ba impression na bango par rapport il y a 3 ans ya Kondo Etienne Tshisekedi restez branchés plutôt kutani na sima Vous voyez ce qui s'est fait, c'est quoi mon frère? Moi je suis du bâtiment de la maison civile. On va s'en appeler, on va y compétition dans l'État. Ah,
kota te koti makasi. Je serai combattant jusqu'au pouvoir. Combattant jusqu'au pouvoir. Combattant jusqu'au pouvoir. Combattant jusqu'au pouvoir. Je serai combattant jusqu'au pouvoir. Toko kanisa fatini, toko lala toko kanisa fatini. Toko lala toko kanisa fatini, toko lala toko kanisa fatini.
s'il vous plaît. Presse. Presse. Tu peux s'animer en Kenya. Presse. Tu peux s'animer. Monsieur, toquez bon. Non. J'ai dit comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pas discuter. Alléluia. Même qu'on est là.
Papa, on a beau là. Je pense que le 1er février, c'est une date qui est restée gravée dans la mémoire du peuple congolais et plus particulièrement de nous, membres de l'UDPS, au regard de la lutte menée par Étienne Tshisekedi Tshilombo, qui nous a appris la non-violence, qui nous a appris l'altruisme, qui nous a également appris la constance politique. Vous savez que la lutte que l'UDPS a menée, c'est un combat très dur. Mais l'espérance que nous a léguée Étienne Tshisekedi Tshilombo nous a amené aujourd'hui au pouvoir. Et nous sommes en train de travailler dans ce même souci qui caractérisait le feu Étienne, qui est resté pour nous comme une icône. Et ces soucis, c'est le travail pour l'intérêt du peuple congolais. Je crois que nous avons suivi l'homélie. Monseigneur Gérard l'a dit, plus jamais en République démocratique du Congo, il y aura accession au pouvoir par le sang. Donc c'est une leçon que les faits nous a légué et nous allons continuer ces combats pour que à chaque fois qu'il y aura alternance dans ce pays, que cela se fasse réellement dans la non-violence et dans la démocratie. Et nous sommes en train réellement de travailler pour que l'état de droit soit réellement effectif en République démocratique. Je crois que là c'est tout à fait normal, ce n'est pas les lieux indiqués. Et je crois qu'au moment opportun, lorsqu'il y aura des élections, nous sommes même partis au pouvoir. L'objectif de tout parti politique, c'est de demeurer longtemps dans le pouvoir, mais dans la légalité. Et l'UDPS, nous allons également nous inscrire dans ces schémas. Nous allons travailler pour que le peuple congolais, à chaque fois que nous allons recourir à lui, nous donne ses pouvoirs. Synthèse na lingala, na lingala, lelo ezali mokolo ya misato, 3 années pardon, et puis Kondo Étienne Tshisekedi Mulumba asilaki kotika biso oyo biso to retenir na bitumba oyo ye abuli ezali non violence, aboyaki makila, aboyaki kosimba munduki, yango wana pe na kolanda mateya na ye lelo biso pe UDPS tokomi na pouvoir oyo sans kosimba minduki. Et puis papa Étienne Tshisekedi Mulumba ateyaki biso toyeba intérêt ya peuple, yango moni le peuple d'abord ezali slogan pe programme politique na biso oyo tobengaka vision politique ya UDPS, yango wana pe biso bato ya UDPS tozali na gouvernement tozali koyingila na yango na nsima ya tata mokonzi wa biso Étienne Tshisekedi Tshilombo oyo azali kocontinue komba oyo Kondo Étienne Tshisekedi apunda pe ateyaki biso ya kozala constance yango omona biso totikali kokende gauche droite te tosilaki koyingela kaka na opposition pe lelo tokomi na pouvoir sans toutefois se compromettre matière ya pesaki. Allô. Balandi Congo Live Télévision, tozalika à la kati ya mausolée, ici quand bitoye penza ko commémorer 3 ans ya disparition ya Étienne Tshisekedi, ba interview ko continuer mbote ndeko. Mbote maman na ngai. Oui, okoko lobani na mama okuse 3 ans après mort ya Kondo Étienne Tshisekedi. Premièrement, nazo rendre grâce et pas ya Nzambe pona kopesa biso mo papa o Étienne Tshisekedi pona lit malam o ya litaki pona état de droit
pe démocratie na mboka na biso na pesi vraiment nzambe merci parce que l'ethnie kendaki pamba te tanga kufi après liwa na ye tozi pouvoir pe ko senga kaka na nzambe oyo apesaki biso pouvoir wana apesa biso mayele pe makasi ya kobatela yango po to la volonté na ye que peuple congolais pe Afrique tout entier va vivre na kimia oyo utika repa na moko nzambe. Tomoni ata présence morte ya FCC aussi longtemps bona coalition na bango ko lobani lokwa bino bokendaki ya musée Laurent Désiré Kabila te ngomba bope roya bino. Bon coalition na biso na bango ezalaki pour na gouvernement parce que bazalaki ba créaki majorité na bango yango senga biso to sangana na bango mais en réalité biso na bango to ko sangana te eza lokola olobaka no satana asangana na nzambe bazali bandoki koleka bandoki balingi peuple congolais te souci na bango peuple congolais continue na ko souffrir nde banyokoli pendant 18 ans lokola biso toza na souci que peuple congolais a se retrouver a bénéficier na bokitani na bozwi o tata nzambe atia na se ya mabele peut te mona nyonso ko vana na mabele ya Congo a vivre malamu lokola bango balingi bongo te yango bazako kima biso bon etali bango biso tozoko kende toujours na elongo nzambe na papa na biso oyo nzambe atieli biso et fait fati béton à liboso na biso pour étamer ma biso. Merci Mingwana Mboka. Oui, Balandia Congolais Télévision, Boutikola na penza na Bokebi, nenge ba Congolais ya monde entier, ba IDPS, président Félix Antoine Tshisekedi, na Mama Marthe, na famille Tshisekedi Mobimba penza, ba yaki awa ko commémorer penza 3 ans de disparition ya Kondo Tshisekedi, Bolandi penza, nenge ba Congolais, ba IDPS nenge ba lobby penza ba témoignage na bango, ya Kondo Tshisekedi sikato na souka. Merci penza pour vos acquis belé kasi baï IDPS ba regretter quand le comportement ya baï FCC aussi longtemps bazali na coalition kasi to moni présence na bango AT to éviter ceux qui vont besoin si revanche ndenge pe baï cash ba monana quitté na messe kuna ya Laurent Désiré Kabila to komi na souka. Merci na waki mona sima caméra qui botombela. Merci na balanyos bana partout dans le monde entier en tentant de caractères mon vieux David Olito j'en si bon me passe celle depuis États-Unis mon vieux Roger Luma Molobeli mon est président Félix Antoine Tshisekedi c'est le Tunga de Lausanne Bambote no papa Jean Compaoré depuis Bruxelles ngala bino songi nzamba zongi te to monani na mikozali ko